Mbote mbote na bino baya mwasi na pesi bino mbote mingi bao bakotaka na banzi na suite na nga ya ngolo bomona kine na sokola ki ngolo na nga ndenge na tiaki yango baguna ba spice na lobaki après wana soki na fandi sango na frigo 30 minutes soko linga 50 minutes kaka yo sima na tie makala na ngai na losala ngo na makala na tiango siko na zotumba bomwe ndenge zotumba makuna na kati ya moto soki na silisi na koya ko présenter bino ndenge ekobela mbisi na nga ya ngolo yango wana na moto boko takaka bomi aboni bo pesa nga 30 minutes tango ekobela na ko présenter bino bisous bye. OK ba mos na 5 minutes bo pesa ngai 30 minutes po mbisi na biso ya ngolo yo etumbama na banzi yango wana bomoni ndenge etumbami kitoko makasi bokota kota kaka bomi abonné Paraître Kilumbu Shembo TV masolo abo epenza ozanga ya mwasi taka nde bozomona ngo na moto na ndenge fandeli likolo makala mabanga likolo nango donc ezikite na tie mabanga po moto na ezokota malembe ti ezobelisa na kati talambisi na biso yango wana na présenter bino yango wana OK bokoto bomi abonné Paraître Kilumbu Shembo TV masolo za kitoko mbisi yango na biso akotumba totiaki biloko spécial te matungulu tangausi citron mwa pilipili mwa guya mwa guna biso ya nini ya tomate ya poussière pour comme sango moi rouge ba ya mwasi en tout cas bokota bomi abonné ya mwasi ya mobali pesa bana mbomba kini kosoma mbisa ngolo papa pesa mama mbonga kesumba mbisa ngolo atumbela yo ebon pe ko tia mwa pilipili na kati pongolo bonga toujours na pilipili pour izaka zei mi bazei na ngonso tongolaki bokota bomi abonné Paraître Kilumbu Shembo TV masolo yango yo merci ba mbote bandeko eza bino mama Paraître Kilumbu Shembo TV a télémili ce soir pour abeta masolo biso tozana biso balambi tamusu tokobeta lisolo bomoni nga tamusu bomoni présentation ya biloko ya kolia tamusu bomoni banzete ya pondu bilanga pondu to matembele nyonso kendaka independaka na ndenge na lamukeli kuna eza etumbeli na ngai mbisi na otaki kotumba mbisi na ngai ya ngolo na sisi kotumba yango na kokanga ngo photo nde na bina sala mwa émission yango na présenter mais na saki déjà émission ndenge na lambeli yango soki ya solo tozaka boni na ngai ya mwasi ya mobali osala cloche wana ofina ngo pe po mona makambo na ngai nyonso na banzo mo déjà émission na ngai ya mbisi yango la kotumba na laksinde basokola kango nde pesa kana zei baya mwasi nazala lisolo mingi te nazala mwa lisolo kaka kokota pona nini batu ya sika ya mikolo bakoma mitu makasi so baye na mboka poto bato ya sika ya mikolo yo baye na vitesse mingi aye poto sika alingi a doublé mutasala 20 ans 15 ans 12 ans 10 ans na poto eza nini tomoni mingi na bapoto toya tokanisi question toye na poto nde solution makambo nyonso yango baloba te poto eza paradis te paradis eza epa nzambe poto eza mokili kwa mokili nyonso baya mwasi naza kaka na mwa lite ya pete ya bato ya sika bato ya sika bolembe seko nini kaka etumbeli ya mbisi yango na kuni ekotala bino bolembese bato ya sika oye na mboka sika na poto yaya ya mbiyo leka ya mbiyo mama tata mwasi koko papa lek papa kulutwa ya mbiyo esika bakoyambelo landa rythme ya mboka na nde batambolelaka landa rythme ya mboka ndenge batambolelaka ndenge pe famille yambaki yo to famille no to moninga na yambaki yo yo koyamba la moko tamba kolakso makambo doublé okomi kutu triple nango koleka bato asika bolembese lelo nazo bapa bato asika oye mboka sika ya mwasi to cheneti mwasi na mobali te to neti yaya ya mbio
tata mwasi ayambi yo baleki bayambi yo to kaka mwasi na mobali baye pe poto baza bato ya sika ya ntango akomi bayambi na aéroport te balakisi ndako esika afandaka balakisi deja biloko nyonso omoni eloko oyo basalaka boye mashine ya bilamba soko olingi osokola bilamba basalaka boye soko siko osisi kosukola basani awa basukolaka basani na mai ya boye babwakaka salite koto toza bapubele na ndako soko bimisi toza na pubele mosusu libanda monene okangi chase ya plastike ya pubele yango oyo oke kobwaka libanda balakisi yo nano komi na degre ya mutuka te ya kotambusa mutuka yo nzoka ndi ntango bake koyambelo na aéroport omoni mwana mama omoni papa kulutu amemi yo na mutuka omonaka ye na afrike kuna banda kotambusa mutuka te ntango yo ye na poto okuti ye azotambusa mutuka moko ayaki ozwa na aéroport na baninga mosuku ozalaka na bango na bamboka yo sikoyo te bazotambusa mituka mama ye kasi tozalaka na bango kuna na mboka kuna na batetela kuna na bandundu kuna na équateur atona kotambusa kaka bavelo to banda kotamba makolo ye akomi bakotambusa mutuka ngai mpe nakotikala te fo natambusa na mboka oyo okomotya projet nano osala ata 1 mois te 2 mois te même pas une année baya mwasi nini kaka baya mobali na baya basi bazoya poto sika tango okepa ndeko nona siko bapesi yo ndako na otie exemple te mpona biso nde bomonaka bapesaka biso boko direct ndako ya mwasi akomomona mwa kweche bakomofute mbongo alobi ye mpe faso bakaka mutuka na 3 mois ifaso bamutuka akota nzela ntango mosu abanda kotambusa na afrike akomi awa alobi ndenge mwana mai azotambusa mutuka ye kutu abanda kotambusa mutuka te ngai mpe funa soma mutuka omosa concurrence na mutu akala poto aya poto kala mutu wa zamani tomikitisaka mpe totambolaka maleme nde mboka ezotambola baya mwasi bafuti ye moko ekomi 5 mois aki kosomba mutuka boyebi moko na poto awa soko za mukanda to tamsa mutuka lete pana biso makobotola mutuka wakanga yo siti yo mtu asika mama okosutuka mutu asika sali 2 mois asomi mutuka na kimbambala ndengo la kisaka esika basombaka biloko na magasin akomi okumba ye pe ya mobali ya mwasi presse nini ndengo ozokumba ndenge wana oke kuna oke kokutana na polisi bakangi yo bakangi na bisaka tozongi Congo toki kosala accident oyebi neta mosu batamsaka na gauche yo ke na droite batamsaka na droite yo ke biso akoto eza different na ndela Congo batamsaka oke ba moko okoti kasho bakangi yo okotula nani naza mingi ta koloba ezeka conseil te apete mutu asikatanga koyeba kopesa télévision moko ya muke sokaki na ndenge ya gouvernement ake na ndako baninga na ndako bandeko na kuti taka bakata télévision ye pa lobinga peka télévision munene mwasa lobi ya omoni télévision to mona ke pa mama Ariete ngala lingio ya mukete foko soma kaka mama Ariete wana mama Ariete za mutu akala mutu asika kozwa mbongo na ye mama ake kosomba alingi concurrence na bato akala bato asika boya malembe botambola malembe na mboka bokuti bosala étape na étape bomata étage ya liboso ya mibale ya misatu baya mwasi baya mobali nde sikoyo boye bandenga kosala nini te bato akala basalaka bino mpe bokokoma bino mpe bato akala te nini presse bato asiko bazoya poto mitu makasi eloba ndeko na ngai bato asika bazoya mitu makasi bozokende kosala baaksida bozokende kokota banyongo bakoma kobotela bino bandako bamitu kokota nyonga mutuka ozokoka lisusu te mosala eza te babotoli yo oyo basomba oyo bokuta baza na yango na ndako na bango baza na mituka bajipe bavoitire basala bango mpe kala baumela na mboka oyo basali musandi basombaka balokotaka te yo moto asika otiki na famille kuna na Congo okobobati kotinda la famille mbongo mpo osomba télévision ya munene mpo osomba jipa mpo osomba nani mutuka okota yo mpe na nzela buke malembe ozosa concurrence na moto akala nini kaka boniko utakala basaka ni concurrence taza mutu akala okoza pe babi kokende liboso eza kokoma te yo pe mutu asikokoki koya oye malembe mwa pe okoloka mutu akala bato akamsu bazali na bango basala bango pe eloko te okoza pe mutu asikoye malembe ntango ozosefu mbongo nozobomba osomi mpe ndako mutu akala mpe asomba te mpo ozolanda étape na étape dite apete eza kaka botika kosala concurrence na bato akala oye mboka sika
omoni jipa, omoni ba télévision, omoni mutala taka bien, ataka blamba chere, omoni mutasuma banda kunae, yo pour bika ko soma me oyesika. Botika mituma kasi bomi kitisa. Bilo boko batakala. Boko sama ka minene, lokola batakala basalaka. Boko sama ka minene, koleka la batakala baya 30 baya 30 basala elo côté. Mais yo tamso ko sala 2 ans ozi osombi ndaku, osombi mituka na yo. Okomi pe ko voyager, patience et kinyoso. OK, see you bye. On a quotité akota mi abonné par Kilumbu Shemo botalambisi bozara komi abonné par Yaret Kilumbu Shemo masoleza wa bambote la bino yokabile.